ngana longa ye nzambe na mbiye a pasteur mbiye na kombo ya o pasteur mbiye papa chéri kutu waganga po mabele de charme ngana longi ye nzambe na ngaye ngana longi ye le vieux quadracora aembala nzembo na ye tunakata ntangwa moninga ye tunakata talwa de charme hey hey moto zalaki obenga zikundula moto zalaki obenga 7e couche nakotika te o yoka si oyo le viengi ya makutu aembala nzembo na ye atanka yana âge né yes quoi 12 mon âge na kota Victor Layson j'ai donné 12 ans. Donc, vous avez 12 ans au signé, c'est quoi? Victor Layson a 12 ans. Quel âge? 12 ans. Est-ce que quoi, j'en ai Nenga nazalaki déjà, donc nazalaka déjà nouliste. Pour nazalaki dans nouliste, âge 7, 8 ans déjà, 9 ans déjà, âge wana nazalaki déjà dans l'orchestre na biso bana mike boye ya monda surtout to beta donc nga leader ba bambanga ba mbona o kabela ba musicien. Tala na âge wana na ba idée wana. Siko lelo to changer makambo. Donc et comme il y a 20 ans de carrière musicale wana et 5 ans siko na pratiquer 6 ans na Victoria, 14 ans na papa chéri leader charismatique. Siko tara musicien le on la wenge BCBG donc mon PPA leader charismatique on il faut zala. Donc il faut zala. Neni ba comprendre que belle de charme pas zalaki moto azalaki na kati ya bato. Abebe ça ba plan albi bosse côté est-ce que malanda na makambo sala wana. Est-ce que na bien? Donc veut dire que malanda alinga comme la 6e vitesse or que ngamo kolo car na suka na 4e vitesse excès ah malanda lobe olemba na oti montagne wana okaso matata oyebinga bien nazalaka oyebinga bien nazalaka prudent vitesse nanga suka na sukisaka na 4e vitesse malanda pe na sentiment na ye komaka na 6e vitesse pour chauffer moteur apanza mbwengi abane salanga ngana yoka tindikina yokanga kotanga simba tindikina yoka butu azamolai basoda na jenda na bango bato makasi na jenda na bango Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo Borotosa la force militaire na Congo Promo et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudu Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Pour croisade nene koleka na kati ya Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo. Oh kendo hôpital mo anakate yaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. Charisme. Mesdames et messieurs, chers amis, encore une fois, bienvenue dans votre émission Quoi de Neuf, émission socio-culturelle, au cours de laquelle j'ai l'habitude de recevoir pour vous des invités avec qui nous papotons. Nous parlons pratiquement de tout et de rien, comme je le dis habituellement. Mesdames et messieurs, encore une fois, Toza Awana Limité, 7e rue.
En face, il y a Clinique Bondeko. Un artiste et musicien parce que son travail c'est chanter. Lui il vit par rapport à il y a pas corde vocale naé, c'est-à-dire abel anaé malaria mais abel en jinti parce que voice naé il y a des armes naé, il y a des muteme maraï partout, il y a des saliques azala o yazali raison pour laquelle il de se déplacer toyé sur place awa. Comme je suis habitué à vous dire, mesdames et messieurs, que l'information elle est meilleure lorsqu'elle est prise à la source quoi. On n'a pas voulu toquer na sanzité, toquer na ba fécondité, toyé na équipe Nabiso Mobimba, Joe Matope Nabino Yeyo, maître Joe Matope, votre humble serviteur que je suis, to solo là, on Nabiso, 7e couche. Première T, 2e T, 3e T, mais 7e. C'est qu'ils sont vraiment sérieux. Abel de Charme. Mbote papa. Joe Matope, ça va, Mbote na neni. Nakuto kimi ngande fona to no neni, pour l'instant mon combat au evandissima na on mona babingambe oyo zile lo hawa. Tout solo pour bonne tout d'abord et puis bonne santé, il y a groupe Neto Couture d'abord. En tout cas, merci. Merci par la grâce de Dieu. On a mis Choussama, on a bakoko na biso, on a battu la biso, donc tout va bien. Donc tout la mouka, nega tout la rande tout la mouka. Il y a qui n'a la honte, tout vivre biso chaque jour. Au jour le jour. Donc nega tout ça la lobby net tout ça sur lobby net tout ça les donc azana nga calme. Na mouki on zamba opesa, tout ça moya revivre. Au bandi na biso bien. Robin Zambé, na muke wazo pesa, nezo sala kia, makambo kene nezo kene nezo sala bien. Mais Abel de Charme, ndeko na ngai. 14 ans na wenge BCBG. Oui que moi à 14 ans, héros déjà côté humanité. On comprend de 14 c'est-à-dire mon atali ba maternelle ba primaire, ça déjà na humanité. 14 ans wana, oui, au viva au tous on atterri au l'équipe de mission bien lobby tous lobby so mambo lobby déjà été. Mais au se servir un exemple on a été à routine orchestre aux anons concentrés au morose coffre nanu au sala nan album na yo et puis un groupe d'accompagnement tout orchestre et après au zim malamo mu combat ya boy qui est derrière toi papa. Bon moni ngana artiste marambo za maram to banon le loti donc depuis bon mois na Nazara déjà na ambition déjà donc pour moi on a déjà Nazara déjà na orchestre to beta ba musique Nazara déjà leader mais pour moi na beta orchestre na biso mo wa folklore ngam na rappel leader donc ils a déjà ma kilo ils a déjà depuis kala donc ils a ndenge to lingare zala et puis il faut za la bongo moni na roloba ke na bomba na se coffre le wana longwe wenge le wana tiki wenge na se coffre na sa no disque nanga sambatu mais nous avons na posa batu tu vois. Selon l'album, on a besoin de soliste, accompagnateur, chanteur, donc animateur, on a besoin de tout. On a préféré que Pétio, on a master, Bazalia, Bangope, Bazope Parna, Bango. Le roi Bazape artiste, Bangope Bayembaka, Babetaka, Bangope Bazala Peme, on a tout ça la ranzela Malamoro. Na place que, na sala on a pris lobby na Roma Luka. On a préféré na Banara Malamoko, na mouvement, donc tout Kendega, na mouvement. Na album na marambutu donc to keka marambutu nzela moko donc esimba pe ka nzela moko quoi na boy muso zo arrêta tant album aussi album nge simbi bo déjà ne ba yo na Paris parce que na Paris na minute so ke Londres ki no milu da moko beta donc na banda kwa bato se koti ba chera Paris ba no kwa Paris ba ebida milu da moko na lingi nenge to ke na ba jeu donc to ke na ngombi na tina suka ezate ke mamne ro simba après to mo luka siba misenti bazala déjà bazala to ko bara na boule moko. 7e couche. Vous bandit bien. On a sepeli na ibandeli na openda de comprendre que vous êtes déterminé na likambango na nenge yo saranate. Mais ce total les pene ba bamson en français, les mêmes causes produisent le même effet. Yo moko place au sali 14 ans. Vous so ba ndambu. Par rapport à bato mususu ba kota pena ba groupe mususu après yo ba sala moins d'années que yo ba so ba opportunité ma kasi sala bango et sala bango. Mais na mo ndambu ya ba opportunité ba pesa yo kombo na yo eza affirmé. C'est comme tu as Abel de Charme, mais il y a un chanteur, des émissions, il y a BCBG. Ce qu'on a bandé, il y a entouré. Vraiment, dès que il faut que autant nous, on met les sous bien nous. On a bandé Melo déjà, oui, Melo déjà est bimé. On a bandé tek asiko image na yo moko siko au vrai sens du terme. Parce que au lieu on mit tek na no pe yo moko nano, miteka nano. Ozi sous mukomba, on kabula so eteni. Mais na mission na miteka ka ngamoko. Et o miteka nano yo moko. Nanu yo moko préféré naza ko miteka na oteka pe bango donc to teka biso tout ba face batu ba biso tout nzela moko ça tande déjà ça on rien hein na ngorien koko tout ça comment non eh banokoli mwane banokoli bon non comment
Banyokoli mwana. Banyokoli mwana. Banyokoli mwana. Banyokoli mwana. Alefasa robete keseni mwoha. Banyokoli mwana. Alefasa robete keseni mwoha. Banyokoli mwana. Banyokoli mwana. Banyokoli mwana. Alefasa robete keseni mwoha. Bana. Donc ngai na boy na nyokola bana. Na boy na nyokola bana pour façon ko bete keseni. Donc moninga funa beta balwa baza bana funa beta bango na moi tendresse. Donc ça veut dire nazo beta bango mais nazo bondela bango. Yo mbona kozoma leçon yo nyokoma siko boy ko nyokola. Siko ngala bote ngala makambo na linga ngote na beti 6 ans na Victor Eleison 14 ans na Wenge BCBG. Donc ngala génération nga yana misé mon côté a tapé âge na beti na 20 ans de carrière mais na moi moké. Donc ça veut dire na kota Victor Eleison na ba ange ba 12 ans, ba 11 ans. Donc na longo Victor Eleison. Zelana. Vous a courageux. Comment déjà sérieux on a osé courage à affronter mener. O ba tebe ba obanga. Avec vieux mot des gens fuka mama boko likolo. Mais yo bon o affronter yo yani. Yagana. Yo na agine. Yes quoi 12 ans, mon âge na kota Victor Eleison. Ah, j'ai donné 12 ans. Dans ce qu'on a dit, 12 ans, au signé, c'est quoi? Côté Victor Eleison a 12 ans. Qu'est-ce que maintenant j'ai dit 12 ans. Est-ce que quoi j'en ai dit les années Nenga nazalaki déjà donc nazalaka déjà ndoliste pour nazalaki dans ndoliste na âge ba 7 ba 8 ans déjà ba 9 ans déjà ba âge wana nazalaki déjà na orchestre na biso bana mike boye ya mbonda surtout to beta donc nga leader ba bambanga ba mbona o kabela ngo ba musicien tala na ba âge wana na ba idée wana. Si vous voulez changer ma rampe. Donc, il y a 20 ans de carrière musicale et 5 ans de pratique. 6 ans de victoire, 14 ans de papa chéri, leader charismatique. Si vous avez monsieur on a Wenge BCBG, donc mon PPA leader charismatique, on est faux à la rave. Donc il faut ça là. N'est-ce pas comprendre que Belle de Charme n'est pas à la qui moto à la qui n'a qu'à tirer bateau. Donc il faut pas comprendre que partir à pétrole. Donc tout le monde peut boire. Le père va au long on a bango, va au Kenya bango. Mais au bet après les soleils si qui n'a pas Belle de Charme. N'a pas qui formation accélérée. Pour avoir une formation 3 mois pas mal de 4 concerts, c'est belé. Et à côté de orchestre banana couzo après noter 3 mois kaka. Nous avons tellement cassé à Belle. Te moni tout n'angane pourquoi alors ça me tellement cassé. Oui bande comme ça BCBG ba ko le là ba au monde na Belle de Charme. Parce que na bitu mbabena ba wenge n'est pas bien, bande ko ba n'est pas bien. Guerre wenge za la na ngo sauter. Parce que les bosses qui sont au Satur, il y a Babindombe, Bamabiala, Banani, au Tali Kota JB, au Centrique, hein, la génération presque, entre bango. So Tali Kota clan maison mère, la génération est belle, c'est succédé. Si il est comme une Olivier, ce qu'on a Olivier, mais comme vous Olivier, na Jules Gibbons, na ba Gidel, au monde ils ont un feeling te. Binonde fallait pas bunda bitumba, on a bien. Parce que yo pour tiger sous mouvement. Si on a une soda oyo, na ba pété papa Chiraza nango. Donc on a appelé sodo na bundela e donc parmi bato ba barela pe bato ki akasimbe pena miko ba niko frapper bato ba koyi ba kawa Belle de Charme ali. Donc parmi bato pe ba simbi sa pe papa chéri pe pouvoir mon bolikolo ba pouvoir azaki na Belle de Charme ali pose to papa chéri la Belle de Charme ezaki comme tant le comme niveau pena j'ai bien un studio à Gangi. Donc ça ganga bongo po santa ki abi petit oyo tokono Milo. Hello à moi. Salalanga dona salamu Chalanga batandres na bakares Salamu alombangu bebe Didier Budimbwe Embolunga moto mpamba Enkitoka binadama Embolunga souverain ezapena Bolunga moto mpamba Enkitoka binadama Embolunga souverain ezapena 5 chantiers Salva solo la kabien Souvaza la kabien Alataka yoshi na ndenge ya 5 chantiers
Émission Ouola, Nzakomba Kelvis, Nkoi Papi Jemelas, Hangana Mituni Nzambe Binadamam. Yayo Kitoko et comment lokola mélodie harmonique. Yayo Kitoko et comment lokola mélodie harmonique. Soki mpe bakitisa yo na singa na bonjelu niko embi Diego la torti Dede Ikenge Jimmy Mavanga Olivier dia sonama Yoka soloko meto yo koma soir Yoko misinga milu d'amour Yoko tisinga fulu ngakoto le bomate Soki ezalaki monu ve bonga kioloba na monu Yoko misinga milu Yoko mitente Ariston twalanda kayo na sima yo bwaki mokuwa pambe Ezanga chupu Atachunya muke ikeleve Na linga Ngai na kokate Na lova Ngai na sukiawa Makanisi ya mwana moto eke imosika Nzoto ya mwana moto tena bwale Ezana nwe Bolingwango Nanwe silite Meto jazone nanga Sara kutu ngabotala mbula Ngana longa ye Nzambe na mbiye Pasteur Mbiye Na kombo ya Pasteur Mbiye Papa chéri kutu Waganga po mabele de charme Ngana longi ye Nzambe na ngaye Ngana longi ye Le vieux quadracora Aembala nzembo na ye Tunakata ntangwa moninga ye Tunakata talwa de charme hey hey Moto zalaki obenga zikundula Moto zalaki obenga 7e couche Nakotika te o Yoka suoyo Le viengia makutu Aembala nzembo na ye Atankale kibuza pipe kuya Yoko yaka ka flamme olympique Est-ce que vous comprenez? Yoka skokoto Les songo mombele Christian Ilofoye Bitumba bababa Naloboko na yo Aristote toi Linzaka ekangi bolingo ngana kosoma etako kimayo Souviens-toi de notre amour tozalaki lokola Romeo na Juliette mamanga na komi obanga Susi ekomi otungisa motema na ngai Pardon esali pasi yo mokolo bakina ngake Tielos de besose Bébé Ngaben de charme na sambwe pona bolingo Ezangi nango motoko pone bonise motema nanga Colonel Hilere Bouchiri nanga Papa Silvano Colonel Kasongo Tosukalon quand même Mondambo kaka en tout cas nayebi que ça le plaisir na batunangai Maître Tigre Thiago Bukasa Mobali à Venus Label na ndero nangai Féroce Nemvemba mon maman Rosa bango tuna le Western Maid na frontière entre États-Unis na Canada bambota na bino et puis na grâce la piquante ba grand merci na yo na ba message na yo mais Abel de charme moteur ozo mana tikeli o penza temps oyemba et puis na tota lo bien Abel na ebité Nathalie loko Nathalie ga déclan nazaka na wenge kaka Nathalie no misusu te soko Tali elle ya maison mère ozomona bana penza batandami o bana na ferre o ya tielo moko na terrain awa en tout cas jusque là baté belé bazana ose komi biso bato to sala ki monda mbuto ebi ose komi ezanini kangi bato na sala na milelo nasina mesala na bashok auzimokano kolelisa ngai sala na yo nyonso yo lingi motema na yo Adolphe Muteba sala simazonga moto Abel de charme
Ah. Betako. Appelle les charmes, mais on a talé ces lieux à Kona. Avec les Moutunangaï, il y a la base qu'on a pas pissé à Iceman, bah, c'est pile. Nasana milelo golae, nasina mesana na basho, fere gola mesana na ena milelo. Et à mesana na basho. Oui, il y a mesana basho qui venait là dessus bien. Ah mawa. Oui, il y a place on a amené. Non, qui m'a réussi, c'est qu'on s'est retrouvé le roi, on a 14 ans. 6 ans à Victor et Leisone. 20 ans de carrière. Nasina mesana na basho. 14 ans à Wenge BC BG. Nasina mesana na basho. Nasina mesana na milelo. Nasina mesana nanga na bashok. Aosi bokano boya kolelisa ngai. Sala na yo nyonso elingi motema na yo. Adolphe Muteba tala sima zonga moto. Papa tala sima zonga moto. Wenge tala sima zonga moto. Christian Ilofo tala sima zonga moto. Nasina mesala na milelo kolae. Nasina mesala na bashok. Na mesala na ngana milelo shete. Ngana mesala na bashok sigal. Aosi mokano akolelisa ngai. Sala na yo nyonso lingi fofeli toke na ngai. A choisi matata tala sima zonga moto. Merci pour la cheta, merci. Bandero bazolanda bazo comprendre à qui on a affaire, c'est-à-dire tous en a belle de charme. Ce qu'on a zongi na motuna, total agif kotoyo, to monifere, ba Bill Clinton, ba Seleo, ba Fabregas, ba Mundibu, ba Deplique, tala, non baza bina légion ne ba lo ba na français. Total na BCBG. Ils appellent na bandeko, ba Gino, ba Abraham, ba bandeko bazape côté wana. Mais entre nous soit dit tous à sincère. On dirait na clan na bino côté à BCBG. Ils ont accroché au même niveau que bande comme ça ya oh bazara ba adversaire direct na bino te na ninga ba guerre ba wenge. Parce que qu'est-ce qui faisait ou bien qu'est-ce qui fait que elle y a papa chéri et que na niveau makasi te eza yombo te eza négligence ka ya bino bato bukabona na ye bukenda na ninga bien te. Bon on appelle nga na ebita essentiel que ngai na tana ko na nga makamanga na aussi les simba te. Milo d'amour déjà bobeta na YouTube. Tapez kaka sur YouTube, Abel de Charme Milo d'amour. Bon, vous avez mon nom. Donc, tout à la race, Matozonga. Donc, on a Ninga Mabete, donc Nathalie Victor, Nathalie Wenge BCBG, on a Kelly Bosso, on a la venture. Donc, on a plein de naïboé, Maramouana Bakosaka. Donc, pas l'angati, pas l'angati ou les gâtés. Donc, on a Maramtour au Simba. Donc, on a plein de Maramtour au Simba. Et puis, Nabi Nanga, on a TV. Nabi, ça va quoi. On a pas de ça va. La mouké moukendi bazo, on a des ça va. Ah, yore loro. Toge, azolo malanda, tota soge simba te ko. Ah, maman. Toge, bande bande liba comprendre. Bolingo na lukaka nanga kopa mon perso. Na lukaki nanga kopa mon perso. Eva la bumba lingaki na ye kopa mon perso le loko pe changer babengeli yempe malanda mwambwenga santima bakabola kaye na ye malanda pelo bia koko mane kaka pore anyatela kanga bore anyatela kanga karnanga anyatela kanga bore anyatela kanga karnanga napsanse nanga bolingo na lingaki nanga nazala titilere na love na lingaki nanga nazala titilere bolingo na lukaki nanga kopa mon perso lelo kope changer babengeli ngande malanda mwambwenga santima tokabola kanga na ye malanda pelo bia koko mane kaka pore alandela kanga bore
akumbelaka nga karnanga anyatelaka nga bore akumbelaka nga karnanga na absence nanga oyebi nga bien nazalaka prudent nazalaka prudent oyebi nga bien nazalaka prudent vitesse nanga suka nasukisaka na 4e vitesse malanda pe na sentiment na ye akomaka na 6e vitesse po achauffise motere alingi ya panza mbwengi ya bane asabote motere abebisa IST mwa mbwengi wana ya moke oyo bana bazwaka chauffeur alinga bomango malanda mabe kwa Gimandudi akomaka na 5e vitesse lisongo mombili akomaka si na 6e vitesse Freddy Lukove ambetaka 10e vitesse basusu bakomaka na 16e vitesse wala kaka mawa keba malanda amata ngomba lubangu amata ngomba ngomba lubangu nzela matadi malanda alinga petise moteur abebisa ba plan albi bosse côté est-ce que malanda bina makambo sala wana est-ce que bina bien donc veut dire pena que malanda alinga koma na 6e vitesse or que ngamo kolo car na suka na 4e vitesse excès malanda lobe olemba na oti montagne wana okaso matata oyebi nga bien nazalaka oyebi nga bien nazalaka prudent vitesse nanga suka nasukisaka na 4e vitesse malanda pe na sentiment na ye akomaka na 6e vitesse po achauffise motere apanza mbwengi ya bane salanga ngana yoka tindikina yokanga kote na simba tindikina yoka butu aza molai basoda na jenda na bango bato makasi na jenda na bango simanga ngana yoka chiki jenda ngana yo kaka chiki depuis olovanga nakoma yumano depuis obezanga nakoma kizengino depuis osalanga nakoma kilauno simanga kote kunanga tiki balolanga mokongo na yoka tika Bon, on comprend les gars, tout ça, Mboula pour des hommes menacés déjà parce que tu es autant de la chose vers la Mboula ouais la qui c'est que tu coûtes un pépé dans pouvoir. Somo likolo yindi boeza dégâts. Mesdames et messieurs, on a déjà vers la fin. Pour tout on a en pleine séance de répétition. Il faut tout on continue de travailler dans Bandeko. Mais tu es moi pour morceau, on est sali grand plaisir de Bandeko à travers le monde entier. Mon ami King Foreman Massala à Paris, Hugues Mbala Basco, Papissé à Iceman, Mandi Mandombo Massa l'équipe Diamant à valeur, Rosanna Abel des Charmes. Abel, au-dessus déjà. Moi on a YouTube, mon ango, sur cliquer Abel des Charmes, petit Milo d'amour, va retrouver déjà petit titre ça déjà wana, tu n'as tout vendre na mingi na œuvre wana, tout vendre na loko wana. Parce que va précautionner nos ozoa, na ba garder fou nos ozoa pour oyo Rolanda yango. Et les cas oyo déjà oyo bimi déjà. Ah ouais. Tene za boye. Balobi Milo d'amour za loko na zongi sima pona sauter. Donc ça veut dire na boni so bo na matio ki Milo d'amour oyoka nzembo bandeliti suka ezana o buzoba oni mona katite. Donc na beti pena toute génération na rata Milo d'amour. Na la kisi talent nanga, na la kisi makambo nga na ekoli, na la kisi technique à chant. Parce que tous les voix aux Milo d'amour na embe nga moko. Tous les voix. Muta chelinga même niet sazate. Donc ça veut dire ba yo kanzembo na Milo d'amour ba consommer, mais ba zele su bantune lengi ba malanda ona oti goyemba. Ma danger so ba réveil za roya, na embe li passe ba mbongo, ntune lengi za roya, faut faire li toke. Donc ba oza su sunani donc ba réveil. Nani passe ba mbongo donc ba ko za banzemo de belé. Donc batulanga balinganga belle de charme donc mutu toi dans besoin benganga il va la bomba lingara mingi Daniel Bomba le bulldozer il va la bomba babi mutu nyonso dans besoin tonga à faire étaler construction donc naku donc même on tonga immeuble ngo za combien de niveau sur là il va la bomba nyonso kota na kati donc dans nyonso kota donc il va la bomba na PC mbote il va la bomba ya manzungidi na PC mbote sika ali masalanga Jésus bilele donc faut faire litoke pas muke tour Eiffel batutu hein Abel de Charme, tout le monde besoin de plus 243 99 761 63 38 plus 243 99 761 63 38 comme ça
Yo le bas comme ça. On a des annoncés dans Ngaï comme ça. Tout n'a artistes, mesdames et messieurs. Vous comprenez que tu vends déjà. Hier moi belle le besoin mon pépé na yéné mais maramoy. À peine tu vas dire que sur la boli le baby déjà dans moule les banda. On a fait un grand merci. Nadjani célèbre Yem ça derrière la caméra. Il y a Bikaka et ça grâce la piquante et ça la mara bien net au sol qui et puis on baskin bisous en place aux Ali bah nous écoutons Talibis à travers le monde. On est là pour vous, on vous aime beaucoup. Le 30 avril déjà, c'est l'anniversaire de Joe Matope. Le 30 avril, le 30 avril l'anniversaire de Joe Matope quoi. Tout ça la net, il y aura un message, une vidéo et ça la grand bien quoi. Merci du côté de Londres, merci na Mutumoko. Fono Mathilde Olenga, la Grande-Bretagne, mère à Moses, mère à Josué, mère à Mary quoi. Je vous aime beaucoup. Tout le monde très prochainement un numéro SK avec le même plaisir. Natiki Binona Belle de Charme. Yemba Sakana Randengo. Salangata lokola bébé, lipasa Salangata lokola mwana. Salangata lokola bébé, bambongo Salangata lokola mwana. Poeta na lobi te kasubi sentiment nzoto lokuzo senga lipasa validé à ta licence à plaisir d'amour nangai. Pour jouer à la tibrassard avant la canabante. Naza en forme, bête sans ta première mitana c'est là. Choco bébé, Yaka, il passe à Bambongo, ayo ayo. Nanyokwa makaboye pona nini yango naza pe mwana moto ominyoko eleki ngai na baye bolingo yo pona mona yo ekomi na lekano audience yambo na mona lipasa ekomi osenga ngambongo na corrompre me nasali yo rappel chic bazola wakobima te nakoya kotalo na ndako kozare mbemba vraiment sambola mbelanga biloko yo nalingaka boyika de charme leader amufude Umela Rosare mbemba Umela Papi Banza Umela Umela Sigalo ah ouais Maman Abel de charme nakosenga na basavon ya mokili oyo bamba kisa faculté de mon université mpom totanga mpoto di mataba licencier amour tango buzuzu tokoki kosilisa de sergio ya bolingo lisongo mobilier de blessant ya wanga nasala nini liposa bambongo joni mayongo simo ya mongo ngaleli Abel de charme. Merci Bariba. Sikal Yaga Balobili pasa bambongo alobaka te Abel de charme papa Balobili pasa bambongo alobaka te et pourtant à la pesa yepe maloba abotama babate azalaka pe sumiwete nyongo yango ya nani. Merci Bariba. Non 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 mon amour. Non 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 mon amour. Malabo. Non 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 mon amour. Non 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 mon amour. Mais basanga kana loketo ngai bébé na ngai basanga kana loketo ngai leve du frère tengele mwana mitekele nala na ngai tokimba moko mitengele mwana mitekele suivele na ngai bakote na biso na mboka bapanza bilanga masangu nyonso ekufa ngai setemele soe nakoma nanga mitelengano leve maele c'est bon c'est bon koko tout ça chef Nabiso Mokonzi leader koko tuzai mokola ya kokola ekozala se bongo bébé nanga vraiment jiki bébé nanga yo jiki bébé yoka ça pour ça mawa ouais nasimi sheri na nzoto mwa ya koloba eza te sheri ntango yokomi oyo bisika olingaka bebe eme bisika olingaka bebe ezeke yo. Ah merci Tuzai
Et tirette. Chéra lobi jamais, yangana ye c'est fini. Lipasa bambongo lobi jamais, yangana ye c'est fini. Talanga na polisi mbeto nanga na maemi sopo na yo. Eloko bolingwango, elembisi mutima nanga. Abede jamais, je n'arrive pas à comprendre. C'est bon, bomba. Yaga. Muke, ndambo. Lata linette na yodi. Lata yango. Danika balanga liwali silikomi pene. Na retourner ba bien ndonga. Mango yo longolanga na motambonga na kama. Chokoro. Sandrine ngai motema monyo mobulu. Séquence trendola ngai motema libaku. C'est bon. C'est bon. J'espère, c'est bon. Salangata lokola bébé, que rigole. Chef Nabiso. Salangata lokola bébé, double tempo et Salangata lokola Salangata lokola bébé Salangata lokola mwana Po atana lobite kaso ebi sentiment nzoto loko ezosenga trésor et bébé Validé à ta licence à plaisir d'amour. Li passa bambongwe. Avanda kanabante. Na sa forme. Bete sangata premier mitana sepela. L'oiseau ne tombe jamais. Ne tombe jamais. L'oiseau ne tombe jamais sur un arbre inconnu. Tete ndaïnaye panayore soit moi. De tout ton cœur, soki otiki ngana koya kodangwe mpeko koma mawa ya moto tunyiba papa na daida na soraya bituma bababa mama ngoza la rabo eti Francine Zungu Fofeli Toke Elf Teka Ya Bibish Mayambo Patoumale Bamote Siga Bozali Batoutou ya groupe Abel de Charme Musique Bamote Maître Jason Tony Michel Chakou Tobo Sanité Trésor Baby Tobo Sanité Johanna Matope Bamote Siga Ali Ya Bele Et Komi Tobo Sanité Naiti Lomeka Tobo Sanité, Zouzou Likafo. Nono Tembo, Yaba Tembo là. Tobo Sanité Gédéon, et Tobo Sanité Evelune, et Tobo Sanité Albibo Sekota. Comment on a Lipasa, Bambongo, Ebele, Lipasa, Bambongo, Lipasa. Comment on a fauffé? Litoke, directé, l'idéa. Qui. Bana Paris, Bambote Nabino. Merci Nanenge Boyambi, Milo d'amour. Tony Michel Chakou, Banque mondiale, exemple à suivre. Claudie au Kambana Bourges. Merci.